C'est la mission, soi-disant, de l'église. Évangéliste Longa, tu l'as dit procès à la réserve de l'Éternel. Éternel. Longola kombo wana ndeko na ngai ya mwasi. Éternel elingi koloba na lingala seko na seko. Bonjour très chers téléspectateurs, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes là abonnés sur la chaîne d'Ada International TV. Je suis là la femme non utilisée, Jocelyne Bakondizola, et Dada la femme à plusieurs options des gars, Yoka Dio. Naza lelo na évangéliste Elonga, na préféra kobenga mon papa parce que mamba teinga la minute ya mukie, donc oki déjà somo puis na bangi monnaie na Nzambe. Tozan évangéliste, papa évangéliste Elonga, bonjour. Bonjour maman nangai Jocelyne Abisso. Merci. Le nom s'appelle Koyamba on a Dada International TV. Na yebite to banda na prière to bandara mbala moko. Étant chrétien, tous les locaux montés to banda ko sala soki to bandi na Jésus-Christ était. Donc on a préféré to banda na prière parce que la prière les ali ko pesa biso ouverture. Il y a possession et charge Saint-Esprit pour communication ils à la biso na libota na Nzambe. Merci. To prier kasi. Éternel grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es bon. Seigneur, si nous sommes réunis dans ces lieux, c'est parce que toi tu as voulu. Il y a une prédestination, il y a ensemble pour nous sa message. Oh, yo bongisela ki libota na yo. Tika est un colo, yo zo possession et émission oyo. Yo makila na yende sopana na kati ya matériel to ali ko utiliser. Oh, nous allons confesser combo la haute na maître yango mosika na biso par le nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque la communication colo et bana ko la direct et pèse à la normale. Ya weli boton na yo ba yoka yo à travers ton serviteur de façon que bana ko bika. Na combo na Jésus Christ. Mon dit pas mobile ici. Notre précieux gloire te le dit gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci papa Elonga na sepe na prière. Merci. Na monike babie sika mibale misatu basangani nzamba azali mais sika mibale ngo basangani misatu azala pe moko aza kati na alliance ya makasi na Nzambe lokola évangéliste Elonga na monike aza moko kati na alliance wana papa évangéliste lelo to kokuto awa na sepeli vraiment koyamba o première question na ngai eza boye na moni mambu ya frère Michel Bakenda aleki na ba réseaux sociaux alobi pona ye atiki makambu ya oyembela Nzambe ti ayoka lisusu appel ya Nzambe ndenge Nzambe bengaki ye lisusu abandela esikoka mongongo wana pona yo esali yo ndenge nini puis bana na Nzambe oyo bamipesaki na oyoka mateya na bango mpe bakanga lisusu bakoyoka ba chanson mosusu te jusqu'à ce que frère Michel Bakenda ozonia mamba Nzambe. Que son nom soit loué au Père, éternel grand Dieu, l'éternel des armées. Tika komo ya Nzambe kumisama parce que moko ya basantu na ye a reconnaître que na kuei Bakenda sali oyo mosantu akoki kosala asali oyo moto akoki kosala moto ayokaka molimo santu Bakenda yebi ke musique a beteza ya mokilité asala ka musique pona yete aza simple source oyo Nzambe aza ko utiliser abimisa mai po bato musu ba se servir. Mais il y a mon voyage qui a continué qui a impireté na kata source. Les gens bana Nzambe ko komela su mai wana te. Na yango azuta ko senga Nzambe bolimbis. Asengi libota Nzambe pardon. Atelemi na cher pona kolela. E Nzambe mawayoki ye. Biso pe ba oya yeto limbisi ye. Nzambe akumisama. Pamba te oya za kotambola na kati na sembo. Oya za liko tambola na kati na Nzambe. Soka sunuki. Molimo za tsaka moto na motema. Oyoka motema pasi motema moto. Okokate. Okata ko sambela te okoma ko kata ko funga bibe to ko ka liba Nzambe soni tala tina Bakenda reconnaître et puis kati na ya suspension gloire à Dieu c'est un homme bien un chrétien yowana soki moto akwei aboyi ko telema azo reconnaître kate akwei c'est kazala kati ya masumu sana kati ya libunga libota na Nzambe Charles Saint-Esprit nous a mettre la biso nyos. Et mon limo santo ayi musala osana Bakenda. Ayi musala osana libota na ye. Nga zo bisaye, le moment est arrivé. Akanga malisu na Nzambe. Lolenga za bandaka na Nzambe. Akanga malisu na Nzambe. Nzamba ko sala ye grâce de ne plus retourner na mabe oyo. Lolenga su conscience na yebi et influence satanique roya souté.
Amen, papa évangéliste, le frère Michel Bakenda, là qui est podium, oui, bison stomona, qui est-ce que ma misouana? Et ça m'a mis sur Yakolela, Yakosa peuple, Yanzambete, toi, les capoto, que les gens ont si mauzou, mais la makambuto, les livres, vraiment que Azon a l'issue de sa makola Nzambe. C'est Dieu, le Père, qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui connaît la manière dont Bakenda Binissa qui m'a mis. Est-ce que Zalaki, là, mon crocodile? Toi, Zalaki m'a mis sur Pascal Ouagi Passi. Il y a pas sur il y a Pessi Libota Nzambe, il y a son nom qui s'est combo à Christ. Mais moi, j'en crois. La procédure Bakenda Kenango, et la procédure, il y a biso ba chrétien, après avoir quoi il s'amato Kubungisa. Mais il y a biso Bakenda Zongeli Nzambe. Kenda Zongeli Nzambe, oui, biso Balanzambe Tolimbisaka. Ceux qui m'ont dit abungi tolimbisaka lelo oyo évangéliste longo tombo loboko lokumu ezonge panzambe frère Michel Bakenda tolimbisi bala nzambe nyoso tu nzambe pa limbisi oui lelo oyo soki toyoki lisupoto mesala biso kolimbisa soki azongeli lisusu est-ce to kolimbisa yeto mbalo to boya kolimbisa pona libela kozela yesu na chitite pamba te bon moto ezala kati na ye na oloba na yo na minute bakenda komi ko vivre selon l'esprit et non selon la chair. À accomplir sur la désir de la charité. Parce que Nzamba bêtier, Nzamba zongissé na lignée. Un bon berger a bête à kanzete na brebis na yo, pour brebis à koufate, mais pour zongissé na molongo. Encore la zongissé, na limite quand bima lisusu. Tous les sous chèque na été. Tout banda kota la yesu na mabunga te. Pour lui te souhaiter te kende sous liboso. Mais tu as dit que c'est la bateau ta la lisusu te. Les habitudes d'abord en Nzamba te. Na ola kayo bakenda ozonga te. Frère Michel Bakenda Ozongate, bateau bobengaki sur Dada International TV bolobaki ke akozongela na ye bango bazalaka bongo lelo évangéliste longa assuré biso ke akozongela te do bino pe bozala assuré ke frère Nabino Michel Bakenda akozongela lisute ba Nzambe nyonso partout bozolanda boyeba ke frère Nabino Michel Bakenda akozongela te azongi lisusu nsema kolanzambe po abakisa lisusu inspiration toyoka mambo sika lelo évangéliste longa tozomona mambo eleka na l'église nazonga mpe nsima mokie tomonaki papa na biso Sikatenda lelo tomoni Neema oyo aza mwana ya prophète Sikatenda eya di Jacques Neema tikeli ye église tozongi so nsima toyokomona papa na biso papa Mbi Emulala pasteur lelo Moïse Mbi oyo aza mwana ne ye la réserve de l'Éternel o seulement bebele lien bison tomoni to sepeli ya ofinga bafingi ya condamné ba condamné atike l'église tozongi lisusu kaka lelo o to sola na yo kaka lelo to sola na yo raison muku na pas comme pasteur non wana to yoki na ba oh mais raison muku na comme pasteur camarade na efali pour pas boire kayo karaté le valable pastoral trésor muku na aroma pasteur tant que papa alinga lemba akope ko chamwa na parce que comment nango royaume OK wana to lobela mukolo pasteur mukuna autika lembi atie trésor wana to lobela to lobela mambia papa na biso baruti to moni alobia comme na 73 ans alembi atikeli mwana na église alobi na munoko na pesi o bible na tie onction na zakati nango yo pe sala musala ezoleke la peuple de Dieu te makambo biso to mona apesi pouvoir alobi na bible na ye na o nzamba tia kati na ye do et pas moi na nzamba te loko te pas na ye mo papa nzamba te loko selo bino basali na nzambe analyse bo mona ngondeni na ina ye biso la spiritualité tellement compliquée que le charnel la chair donne que les influences mais elle est influencée par la spiritualité Jocelyne Abisso na oye biso boye soki obandi kofungola makomi na nzambe omona te ke Josué azalaka mwana ya liboso ya Moïse tango Moïse a raté kokota na mission kokomisa mission na suka kokatisa Jourdain nzambe abisi Moïse yo lisusu te parce que tu as désobéi na maloba nanga Josué azalaki mwana Moïse te Job après avoir perdre nyonso ndeko na ngai ya mwasi nzamba eko pesa Job biloko ya sika après seba na sika mais après départ ya Job na mona te mwana moko ya Job bible tangi su kombo na ye yenda remplaçaki tata na ye oyebisanga te que Élisée azalaka enfant biologique ya le prophète Élie
Nabiso Barout, c'est un serviteur de Dieu. Il a beaucoup travaillé. Alors, qui l'assemblée, il y a un message pour Akende. Nawa Babengi, assemblée de Rigini. Assemblée de Rigini. Rigini, ça fait partie de mon quartier. Assemblée comment qui n'a pas quartier. Pour ne pas te juger, mais plutôt faut te condamner les mauvais actes. Parce que nous sommes appelés pour condamner les mauvais actes conformément à la parole. Ndenge, Ephésiens chapitre 5, 11e verset, Zali Korobana 12. Te participer dans les mauvais actes, aux alliés des ténèbres, mais plutôt te condamner en gros. Ce qui n'a pas clair, ce qui n'a pas Nabiso Barout, Nzamba Moutoua Bengi, c'est le choix de Dieu. Normalement, il y a un problème. Mais ce qui est c'est le choix de son père. Nengembi et Mouna Yassala choix de Moïse. Attends la répercussion comme il cité Bethel. Je pense, et si quand on quoi, et dans la place à côté de ma bonne côté, et dans la sujet à côté de la terre, mais dans la sujet à réflexion pour les catégories plus beaux. Ce qui ne peut pas naviser sur la route, à son lit ensemble, nous avons balobi naïe, n'a pas tout sur accompagner que la mission. Bango va mériter l'église ou anati. N'a pas tout sur le sol à la bango nanga alliance. Bango te faut pas joindre et ton haut. Il faut moins en ayo. Nous avons besoin de kumu. Mais ce que ça bangote, à s'attendre à la story à cité Bethel. Quand monsieur ya yoku na rigini et on la plus. Mais naza ko bitu la pona ni faut ka bana. Bato bandaka vision ko accompagner pasteur. O ya bandi mission. Nous avons pas cette vision à tieni ba collaborateur. Maman n'a pas calé, parce qu'elle a de quoi Moïse. Éléazar a de quoi Moïse. Est-ce que Aaron, il a besoin de tout na ezala kanini? Pas mingi à Kana Congo. Au fond, Badjepo, maman, la rédition image à Mongo, à BBC et Tonga en Zambie. La Bokoroba, parce que la réalité, si cela fait partie de la volonté de Dieu, mais la logique a la question de sa volonté en Zambie sur le Kumu. Mais si cela n'est pas la volonté de Dieu, éternel Dieu, Papa Nabiso Barout, a Robima la même sort, oh écoutani, Nandeko Nabiso, Papa Nabiso Mbi et Moulaya. Papa Nabiso Barout, a Robima la même sort, oh écoutani na Papa Nabiso Mbi. Excuse maman Nanga, Nzamba Zalaka Nzambia, Nema Sikatenda. Et Dieu de Sikatenda. Papa Koufi, moi la Nzamba tata comme Nzambe raye. Tony Jacques, le prophète, Arob Salobi, il était avec mon père, aujourd'hui il est avec moi. Nzamba comme Nzambe ya Jacques Nye Masikatenda. Lobiso ya Koufi Arob Nzamba nani. Ah, Simon Gimbangu, Mvuluzi, Diangenda, Dialungana, Kisolokele, Tina Souka de génération en génération. Non. Nzamba Zabongote. Nzambe soka tiningana travailler pembe na papa wana ayobilo. Pourquoi? Nazo accompagner la mission pour ceux qui est bazate. Et ça na makambo zala ki ba secret ya sacerdoce. Nana oyi ko yoba yango. Mais comment expliquer? Malheur, le nom sont de tombe malheur dans des relations à Toms pour bana bazamike. Papa là mon autre atiki Gaël. Atiki Eden. Est-ce que bana va te gérer yango? C'est comme ça les choses de Dieu. Il faut éviter de se conformer au siècle présent. Mais il faudra chercher le renouvellement de mentalité et de l'intelligence de façon que l'homme sur la terre a accompli ma désir et esprit. Papa évangéliste Lobi, comme on lobby, Papa Tom Sibana Bazamike, tout semble de la peine Zambé. Oyayo. Akoli Sabana, Lelo, et Peso Azate. Bazwa relève ya musala ndete monde ba papa musu basali mais au beti point ya Simon Kimbangu yezala ka recommandation o ya liputa ye moko ndenge to kaka alobaki soki akufi so na bota mission na kufi na 12 heures mwana na bana na nganya babo kilo na ngai misatu koko na ngwa bota mana mama ngana okufa yenda remplacer ngai ezaki bongo o azalelo ya vese ya lati vese mais na ba papa to tangi wana ba pasteur na ngo na tangi wana bango na ebiti so recommandation ba lotaki to bango moko abasali lelo yo trésor mukuna yepe akozala papa évêque mukuna obanga te lelo pe ya yepe mwana peut-être ba sala marambo la réserve ba akute na ngote ezo bangisa ete Batamaye balobi, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. La réserve de l'éternel en est que fréquenter nani.
Fali Ipupa, Eric Mandala, Abed Achou musulman. Et non pour ça va influence spirituelle, mais va influencer dans l'image de maman qu'on appelle l'argent, de façon que quand on a la perdition. Non, le banayoboué. Simon Kimbango boti li solo mvuluzi. Atika l'église. Kimbango atika notre église te. De pas na yet Kimbango atika notre église te. Na tango le bali soki na kufi na robota ma kelaki biangenda te. Boneli biangenda zwaka. Boneli kisoloke la zwaka. Bialunga na zwaka. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une église que moi le père je passe, je récupère ma fille ou mon fils, mais n'a pas ses responsabilités. Et pas maman Olangi, c'est la même chose. Non, le pasteur à Toms, à ça moi n'a pas Hollande à haute. À moi on est biologique, si quand on est sur le comoko, et là il y a offrande. Action de grâce, appel de fonds, on détruit soi-disant les églises. Le moment est arrivé avant que l'antichrist accorde sur la terre. Maman, ce qu'on veut interroger l'histoire, la spiritualité, ça corrige du saut. Toi, on va constater la différence. Il y a ma bonne madame à travers l'Esprit Saint. En 1871, un homme dénommé Albert Packer. C'est une personne à signé un ordre mondial pour la 3e guerre mondiale et Salima. La 3e guerre mondiale, il n'y aura aucune personne sur la terre en la possibilité aussi d'Issango, sauf l'Antichrist. L'Antichrist viendra avec l'image de Jésus-Christ pour la commettre peu et un homme de pomme qui a possibilité qui même le religieux, même la religion, or, ils allaient la voie la plus facile pour avant l'Antichrist, il faut que le faux prophète va s'installer. S'installer où? Na kati ya Botonga, na kati ya assemblée. Là, la mission c'est quoi? Faire le mal dans l'église et on va exposer. Pour les botans en Zambé, bazonga sima, bakoisa kondima. Quand on va koisa kondima na bango, ne kosala ete. Satan a opéré la kati ya vie en Zambé. C'est la mission soi-disant de l'église. C'est la mission soi-disant de l'église. Évangéliste Longaleo, tu l'as dit procès à la réserve de l'Éternel. Éternel. Longola komboana de konanga ya mwasi. Éternel elimi kolobana lingala seko na seko. Mutu a zanga réserve parce que za seko na seko. Il s'agit de quel éternel? Éternel Dieu ou éternel nani? Oh mutu a komi dans la réserve na ye. Benga yembiye. Mwana ya papa ndiye mulaya donc il Moïse et bon autant nous définition à Combo Moïse ça signifie le libérateur il a libéré Israël mais sans Moïse aujourd'hui la cité Bethel a libéré liberté en Zambie la Kouani c'est ça l'histoire là maman. Merci évangéliste. Ovi to benga la réserve to benga MBA mais à moi pas si et alors pasteur. Les camerounais ba sobriquet, ba pseudonyme, nezoboma. Mutalongo soni kafuta comme général. Même après si on pété. Mutala la mutalo bingande ni kofi ya Yesu. Muso lobi je suis le défenseur. Ngando monanga le gardien du temple ya Nkolo. Muso lobi te je suis ministre ya défense ya armée céleste Nkolo Yesu. Osomona mampinga ya lola iyo somona basheribe bakita pona défendre bato okukaba kambwana te sonkona fungona miso molimo ala tsoka ba demo ba kwa mvai yo ta muzuzo yosutuko senga ngame kanga miso. OK, merci ngana ben frère Moïse Mbiye. To sambela Nzambe procès na ya samedi tango ekatana abima molongi po ba amo ebunga keza na procès à la sauver. Yo pona yo to sambela to matata mangenge ya pasi onga la mata to senga ta mawana Nzambe c'est impossible azota grâce ya suka. Jamba limbisangai bano na mo limbisanga la question na sambela Nzambe mbiano la procès te la vérité triomphera toujours si réellement Simbi a la raison et après ma prière raison na ye la vérité na ye non ça la kalo la procès na ngina ye bisande ko moko landanga mutata mo na makami balé ya liboso abenga influence on va benga la réalité
mais na sima ya réalité il y a une vérité. Et on va te donner la réalité à vie na bango, ba comme qu'on croit en la réalité mais non la vérité. La vérité reste Jésus-Christ. Car il a dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Moïse Mbiye a reconnaître que bandé ko la mwana mwasa batu bilamba. Pour aller fiancé na ye. Nzamba yebise Mbiye za kalme ko bala tenga mona la kiso mwaso bala. Mais provisoirement le rôle nzambe na yebi ke mutara no pesa na posa zota basi non c'est roba shoba fefo bimara bango. Engana kema bondoli bandoko baza wa baba na l'hôpital bazo bola la bondoli pour la bangote ba innocent ba na prison na bondoli pour la bangote na ngambo ko ba problème na ngona bondoli te liboto na nzambo ba kufa na kata ignorance na bondoli te mais ko bonde la pona muto sala pacte na Lucifer. Oya Sanzamba longola iye na kati ya vie ya mabe, même Sanzamba longi sana procès ya yone Eliane. Oh mama, yo bite ke Mbiya na kati ya société. Mbiya a gagné procès, yo ebite. Que Mbiya a gagné procès mais là on a condamné té. Pour la sorte de procédure et que ça non respecté. Mbiya na zabu. Quand on a gagné procès, parce qu'on a le beau qu'on a poche, à Binissimbongo. Mais malheur, les awapi, mais qu'on a Moïse, on a Binissimbongo, on a dit la dîme. Moi, on a offrande. On a dit l'action de grâce. Non, il y a du son de côté, on a presse en bon, on a abandonné qu'on a presse en bon par le nom de Jésus. Derrière cet argent, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est ce qu'on appelle le nom de Jésus-Christ. Non, il y a du son de combo à Yesu. Au côté sango na salité, na makambo eza salut. Yo pour Osambwa. Moi aussi, il Osambwa na makambo spirituellement. Mais évangéliste long a dit moi néon basala nzembe balia ka mbongo mutoki na ye soit ke pesa ngo kuna. Eza problème te peut-être que le bana nzambe. Mbongo mutoki nani? Ya mutoki ya la réserve de l'Éternel. Longo la combo. Ya mutoki frère Mbiye. Eza mbongo ya mutoki na musala salaka. Maman, c'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui paye. C'est pas voilà la manière dont j'ai crié nazo ganga na kati ya zamba nazo bwana na nkoro Yesu ai nasuka naona bi pesa dimu ponga na lia lande mtoki na nga na sara na kompania nani na bi pasteur Moala limité ndeko nanga mwasi nazu 2000 francs la kena pesi offrande yamboto pesa pasteur alobi yaka kokabela nzambe uzoloka yaka kokabela nzambe nazali na 2000 abi nyonso nazala ngo yango na ozonga makolo na pesi to sili ko pesa nzambe il te sili pasteur bazimbongo ba renverser la coffre na ye bakena bato ba compter na simane ba changer ba cambiste ba matiri ko la moto ba 15 francs nzambe alinga francs talinga dollar wana pia nzambe boy franc congolais matini nza congolais nzambe alingi dollar bakamise ndio ba mérité kozwa franc wana nzambe. Ok, évangéliste longa o lobi point moko wa pasteur Moïse Mbiye aza nzambe te. Na ebite so yo yebi yango ndeni ke pasteur Moïse Mbiye aza nzambe te po biso stobi kaza nzambe to sambelaka nzambe ya pasteur Mbiye ya papa na ye ya Mbiye mulala to sambela pe ya ye. Sikoyo lelo na émission na ngana plateau lobino asala pacte na Lucifer. Na yebite so yopoza la na mondango to yopoza oyoka kaka yango lobi le sambo na ngai yawe ya nolai Mbiya telema wapi soko sur internet au bâti église luciférienne. C'est là où je recommande les enfants de Dieu babeta na Google ngate muna fondé au moins la place Mbiya telema qui étoile de David parmi ma maître ya franc-maçon ba télé moko telemi wana. Étoile de la ville de Lingi Koloba, étoile de Lingi Koloba star. Mbiya Satani c'est matin l'étoile, pose comme star. Non tombe la yozo mata. Mbiya suki na clip wana tête, abina na sa deuxième scène ya biso ya Primacuria. Mbiya ka fulani rideau na clip, lumière ekoti ba immeuble bini. Na Primacuria basala voyage astral na Simarido. Beta top 10. Et ba pasteur africain ya franc-maçon, beta comment top 10. Il y a un pasteur franc-maçon africain. 7e pasteur c'est Moïse Mbiye. Beta on a Google, on a changoté. La Google. Noir sur blanc, nous avons la différence c'est baho ça et là na solo na soloté. Mais batu bati en incrédibilité habite de inaye.
yebisanga na oyina ndeko na ngambi na raison bato confondre ndenge na hôtel na ba acte ya mabe yambi conformément à la parole mais alobaki na Ephésiens chapitre 5 verset 11 à 12 bato amuko bakina condamner mbiye mbiye na condamner était je condamne l'esprit qui possède mbiye bonzamba ana posa molimo mbiye ekota royaume des cieux lobi nzamba créa mbiye na image na yepo mbiye ke lifelota. L'influence physique, l'influence d'entourage, l'influence ya makamboyo, oya mérita quitter et l'autre comme simbie na vie papa na yemu tache na erreur. Balobi on donne ce qu'on a, papa ce qui a boti mwana, c'est que moi papa pas zena makamboyo la réserve azana ngo. C'est que papa mbiye mula la yepa zaki na makambo mais siko ndi c'est là 35 ans après mbiye mula ya sentaka. Secrétaire naïe, si tu veux que les panzana interroger l'histoire. Ton âme attend à banda si tu es bon, c'est pas bon à l'oloba. Non, on a pas sa révélation parce qu'elle a posé il a recréé l'ibota naïe. Papa a mis à saint secrétaire naïe. Si tu veux que les panzana et 1 an après, le même cause produisent le même effet. Tala le lolo. Mais papa au moins a reconnaître que Dieu de la chair, qu'on va que na sali mabo par rapport à acte. Boli misanga afuka ba sanza ba chema boko. Mais ya mwana abe ibinenge bandara binenge sukaka ibanda ba uri ba problème yenda longaka akosambwa na nzambe. Évangéliste longa merci mais ozo banga te mrambo o toucher ba pasteur moko bazaye minene na mboko oke na mukuna oke na prophète mais masikatenda ozongi na mbiye mulala na la réserve de l'Éternel to moni de konabiso yam batinde les convocations azan avocat le loi leki asali conférence de presse abi azan avocat le lo lisusu yo tombo ki pona likambongo na simana ozan avocat ozan support ozan mutu mo lando to banga noté au signer pour kota no kacho. Je peux craindre que Dieu, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, yene na koiko banga yeka ndena koiko banga. Faut que je sois dans moto na presse botosi. On va bengi le mémia. Mais la peur ou la crainte, je commencerai à craindre l'Éternel mon Dieu parce que n'a pas sa sagesse. S'il faut parler en terme et avocat, Jean Jésus-Christ, on a fallu la droite, il y a papa pour la intercéder pour n'engagner mon royaume de ciel. C'est lui qui est mon avocat. Et je vis dans la vérité. La vérité n'a jamais été étouffée par les mensonges. Ceux qui vont reconvoquer dans l'État, non, c'est un bango baya. Donc plaider à bango. Ceux qui nous ont condamné pour la vérité, c'est que la prédestination au ministère nanga caché Zalaki. Non, il y a capacité. Papa n'a dit sur Roger Baka, Bakanga Gaït. Les lois de la liberté. Marambo le bagay kokisa mité. Bakangi le bakangi et sa qualité. L'isarole kouyi. Tala leloyo. Non, il y a bisayo yaya. Bon, tu as la biso que batindela inde la biso yams convocation pour ngana kanga munoko. Maman, bamé manga bisika balingi, atana kata prison, non il y a biso non il y a biso bandeko na route aloko na prison ba prisonnier, que hier soit bien. Au moni batwana batumabe, to bon de nzambe to fungula ba commune nzambe. Atana kata prison, non ça comme ça nzambe. Et c'est ma carte dans la liberté, so baza pour sortir ba emprisonner nga. Mais na yebiso nga convocation ya te pe ba sortir na prison te. Et comme le sous baki c'est le romoko engé chapenga. Nathalie grand homme de Dieu. La loi congolaise, je pense à article 10 de la Constitution de la République, et on voit que tous Congolais sont égaux. Ceux qui écoutent une loi congolaise, ils ont reconnaître l'égalité à tout Congolais. À combien plus forte raison, et après un ensemble grand pasteur, à Zarakate, Jésus avait 72 disciples, même quand la sélection, a sélectionné les 12 apôtres. Alors, on va rater que les gens majeurs qu'on les raille. Nous avons la grâce au la Pesaki par rapport à l'intimidation qui est en Zambie. Nous avons des grands pasteurs, nous avons un grand collègue à Bango, au Lobani. Soit il y a Bino Batouna en Zambie, ou à Pesamounen. J'en préfère, il y a Korobake, Ban en Zambie. Nous avons Roger Baka. Abandé comme la moindre de tous. Pour aller. Nous avons un peu de soda pour la péter. Article la soda. Mais si on a mis péter la carte en Zambie, nous avons eu son déco. Dieu résiste contre les orgueilleux. Que merci to za kinande ko nabiso évangéliste long abino mo boyo ki mambalobi to boy na biso plainte.
to boy planté ya to lingité merci vraiment na bino bat bolandi biso boya émission la maboko funga maboyo ka makambo alobi eza très capital bana nzambe nyoso partout bolanda biso ba ya ngai famille na nga bande ko na ngai bolanda ngo vraiment ezala bien mingi mbote na nga mingi na bato nyoso tu bas 8 ans ya olanda émission oyo na GFT oyo azali GFT mobali ya Edwige bambote belé na fiston paka bambote belé le célèbre na pesi mbote na ngai na baoya ngai mingi ba bolanda de international TV boza l'abonné au mot de la fin na ye boyoka ye liboto na nzambe tozala serena na kati ya mabondeli kosenga nzambe apesa esprit ya discernement moment où toi na poste intelligence na sagesse parce que na kati intelligence na sagesse est déjà infiltré mais le discernement permet à l'homme de discerner les esprits ou ça ko animer bato na osenga to senga na nzambe esprit ya discernement to tika la figé na kati ya liloba na nzambe ko kwesa kondimate po pasteur moko songolo to église moko songolo buso bana bango bini soko zo na poste ko contacter évangéliste Elonga au beti plus 243 97 58 21 175 je reprends plus 243 97 58 21 175 au Beninga ils ont numéro à WhatsApp pour la raison de la prière n'a besoin de peut-être orientation partage ou conseil ce que ça dit quand ça remélancer mais quand OK pasteur biso za likantia évangéliste parler biso za likantia ko mélancer mais kana nous lina diamant rouge yango wana poche date diamant noir na lingi bino mingi ba ya ngai bande ko na ngai bye bye